Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une idée à ce qui s'est passé? Ah, na ebite vie mais na ekozwa ba image pengai na tala tozala mboka bopaya. Bandeko na biso babosana nini toekoluka toekoluka masoko te. Bapara na biso baoluka matembela ta pondu. OK. Yokana non parce que bazolanda biso bazana posa bayeba. Bato babundaki awa ba congolais entre bango na bango et moko akufi. Est-ce que babundela kinini okozala na idée bamiso balobi ke eza masanga bamiso balobi motema mabe bamiso balobi jalousie yo oyebi nini ozana idée ce qui s'est passé? Eh bien c'est très bien za masteranga nde kwareda tala wana ba lokoso ngadi kapa kote oyo natangana nkombo lokoso abandeko na biso toyaki koluka mbongo toyaki koluka masoko te. Bon, nini elekaki oyo yebi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une idée? Na bioka yoka na koloba information amabete pour na information communauté ya ngapena yoki sango o babundeli masanga basara barando na bango mais toe ko bomana mboka na biso banguna baokota Congo bino ba congolais boza wapi oza makasi 2001 naza na South Africa na Kimiki Kadogo kende otanga na quartier Mapela avenue de la Zizite numéro 17 na Masina. OK. Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu lisusu na mayangani na Politique TV. Tozali toujours na kati ya Metland, bisiko wapi, tozali kolela ndeko na biso, moko ya ba diaspora congolaise na kati ya Afrique du Sud. Oyo, bolandaki na ba émission liboso, o ba betaki, et pas bandeko na e congolais awa na kati ya mboko, biso na biso, toye na mboka oyo, pas pona koluka vie, mais toye pona kobomana. Mais lokola naza toujours na terrain pambate enterrement na eza dimanche mais awa ezali mettre l'un de sengeli to solo na ba congolais nyoso tout ba meka kopesa biso ya bango site ya story nini elekaki et puis nini sengeli to sala pona ko changer bizaleli na biso na yango na lombango nazoke na kobenga moko ya ba diaspora congolaise na kati ya mboko oyo yaka na kati yaka fali mbote na yo. Mbote mon grand frère. Yaka pusana. Mbote mon grand frère. Zela na simbela yo kobanga te na simbela. Ya. Tozali awa, tozali kolobela uniquement tala na caméra po batala yo ce qui s'est passé na kati ya mboko. Est-ce que oyebi Arsène? Na ebi Arsène très bien za masteranga nde kwareda. Tala wana ba. Lokoso ngadi kapa kote oyo natangana nkombo lokoso abandeko na biso toyaki koluka mbongo toyaki koluka masoko te. Bon, nini elekaki oyo yebi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une idée à ce qui s'est passé? Ah, na ebite vie mais na ekozwa ba image pengai na banda olokota milangi tala tozala mboka bopaya. Bandeko na biso babosana nini toekoluka toekoluka masoko te. Bapara na biso baoluka matembela ta pondu. OK. Yokana non parce que bazolanda biso bazana posa bayeba. Bato babundaki awa ba congolais entre bango na bango et moko akufi. Est-ce que babundela kinini okozala na idée bamiso balobi ke eza masanga bamiso balobi motema mabe bamiso balobi jalousie yo oyebi nini ozana idée ce qui s'est passé? Na bioka yoka na koloba information amabete pour na information communauté ya ngapena yoki sango o babundeli masanga basara barando na bango mais toe ko bomana mboka na biso banguna baokota Congo bino ba congolais boza wapi oza makasi zela sikoyo nalingi kotuna boni yo ça fait combien de temps oza na mboko?
Ça fait combien de temps vous êtes en Mboko? 2001 naza na South Africa na Kimiki Kadogo kende otanga na quartier Mapela avenue de la Zizite numéro 17 na Masina. Ok. Batata ba mama bandeko bolingo na banzi bozali ko comprendre malamu tozali na ndeko na biso awa ami présenter kombo na ye Fwali mais Fwali ezali kombo ya batu akomi benga Fwali mais kombo na ya mboka ezali nani na Congo uti na province nini kombo na mboka nanu nani kombo na nga ya mboka naza Rafa mais batu ba pesinga komba Fwali na banda olata kitoko okokani nete na Fwali ndekuna na zwi kombo wana. Kombo na ye ezali mwana mboka Rafa mais bapesi kombo ya Fwali parce que azalaki kolata kitoko ndenge awuti koyebisa bino alobi azana mboko depuis 2001 et depuis ozali awa mboko ezali ndenge nini mboka oyo na mboka na biso ba Congo yoka na ba Congolo bazana nzela balingi baya na Afrique du Sud ou bien bazana mboka balingi baya na Afrique du Sud ozo conseiller bango nini baya ou bien baya te ba meka kutute o eza pays criminel. Il faut kokana ya to souffrir là chebi soit bien awa international yoka ok to le soso mais quand on a vu ça va sala kama kambo boete sikoyo nini ezali souhait na yo sur ma gouvernement ko sala nini pona biso ba Congolais toza na kati ya mboka o soit ambassade na biso parce que balobi motema mabe eza mingi kati na biso tokomo boma na pona masanga pona nini motema mabe koti na biso ba Congolais tokomo boma na exemple ni tokopesa na ba communauté misusu. OK yoka Félix Waze quoi eza na nzembo kuna motema mabe yango mabe ozo salema soki olandi Félix Waze kwa vient na biso ya hemba deja yango Congolais pona luka musala kaka ba fierité kolata bien mbongo na poche ezate tala bango ndozolo ya mbongo ezate Congolais toeko luka mbongo ba mère na biso ba besoin na pondu atandunda pamba yo eko vimba. Bon, sikoyo mwana mboka, est-ce que okozala pena mokolo enterrement ndeko na biso Arsène ou kosalema dimanche? Ah, c'est mon petit. Oui, bah qui est bien. Propre frère. Arsène Kabelinga Kechi. Onga na lati na mususu na tika yango ezala ndako wana. OK. Tokozwa tan ebelete merci pour na ngonga na yo pesi biso tika na dénoncer na kutana ba Congolais mususu poto sola na mutunyo soto merci zelanga na muke RSP mon vieux tout le Congo pesa pembote na bayo yebi ou bien baye ba pe toza wapi toza na Maitland en tant qu'artiste tala motema mabe so sala biso bitumbe yo le kana Congo yo ko bunda ko bomande kona yo tozala motema te faut kolongola motema wana ata to changer président mboka ekotikala kaka kokufa mais ezali mboka na biso kopesa ngo chance mboka ekokufa soki mboka ekufi siko biso na bandeko tokokende wapi puisque toza na bolingo bomoko te yaya linga monika amour du prochain. OK, merci mingi mwana mboka. Batata ba mama bandeko bolingo naza toujours awa na kati ya Maitland ndenge bomoni toza na kati ya ko lelande ko na biso moko na biso Arsène Kabamba Kabuya oyo ayaki na mboka oyo lokola biso nyoso tu ko ya koluka mais malheureusement akutani na likama ya liwa et puis liwa na ye euti mingi toujours na maboko ba Congolais yango tozali ko kende kokutana ba Congolais nyoso sola na bango. Merci beaucoup pe tokutani kala mingi te. Merci Fwali. Respect ya mais respect réciproque toye mboka okoluka kotinda ta pondu na mboka batu bayebisinga kombo na nga Raphaël batu bayebisinga okokani na Fwali mais respect artiste naza kuna na osokola ba toilette bandeko na biso bazoya kuna bakuta eloko nyonso propre. Merci mingi. Bon, ngana bino tomonani kaka kala mingi te. Merci mingi.